na ndenge na ngamo côté na yezo sabino ke okeba na ba infiltré o bazo kota pona ko bebsa lelo soki boyoki banguna bakomi kosakana na mokonzi ya mboka. C'est par rapport à comportement na biso nga lobi nazongi epa na nga na 1h du matin mokonzi ya mboka abengisaki nga kuna tosulaki na ye ayebisenga ke convoquer réunion extraordinaire ya parti bosolola mpona kosala mwa déclaration nga muna abengisaki bino tout à l'heure la bato baza na nga na réunion bayebi ke ntango toza na réunion na mokonzi abengi nga lisusu apesinga ba orientation nga nalobaka biloko na ndenge na nga te omonaki ebele babandolo ba tozoyeba ye te aza secrétaire général toke kuna bake kuna mpe baye kosunga na bamba isi mabokende osala kaka na admettons que tolongolaki Félix aza lisusu président aza na mot à dire s'il ne presse te baninga batosa ye banda nalobi ke tozosala matinée lelo telefone na ezopema te baza kobenga yebisa bango batelemisa nano mpo bayebi kaza na base moko monene nsima na ye bino boza na makasi koleka parlement wana mais mokonzi a insisté eloko moko alobi nalingi koyoka mobulu te toyokani malamu oloba bisinga bongo nga lokola chef de troupe na bino nalobi tokozonga te tozela déclaration oyo parti ekosala toyokani malamu fanda na kimia bokanisa te ke toyebisaki bato ebele oyo babandolo banakasi na bino oyo il faut tosala congrès topona mokonzi mosusu biso tolobaki nyete pas question mokonzi na biso komona Félix Tshisekedi. Bon, admettons ceux qui vont faire la campagne. Et bien, les bateaux, mais ma bango na sentiment va comprendre na mambazo salate. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya solo masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com. Yezo sabino ke okeba na ba infiltré o bazo kota pona ko bebsa lelo soki boyoki banguna bakomi kosakana na mokonzi ya mboka. C'est par rapport à comportement na biso nga lobi nazongi epa na nga na 1h du matin mokonzi ya mboka abengisaki nga kuna tosulaki na ye ayebisenga ke convoquer réunion extraordinaire ya parti bosolola mpona kosala mwa déclaration nga muna abengisaki bino tout à l'heure la bato baza na nga na réunion bayebi ke ntango toza na réunion na mokonzi abengi nga lisusu apesinga ba orientation nga nalobaka biloko na ndenge na nga te omonaki ebele babandolo ba tozoyeba ye te aza secrétaire général toke kuna bake kuna mpe baye kosunga na bamba isi mabokende osala kaka na tozoyoka na malamu tozosilisa awa mutu ata moko akende te déclaration ezali soki makambo eumeli tisiko eza mpona nini bomoni eloko wana batie tobandolela me mokonzi a insisté eloko moko alobi nalingi koyoka mobulu te toyokani malamu oloba bisinga bongo nga lokola chef de troupe na bino nalobi tokozonga te tozela déclaration oyo parti ekosala toyokani malamu fanda na kimia bokanisa te ke benga lobi convoquer réunion osala déclaration kuna calmer bato nyonso konga nde naza mokonzi ya mboka toyokana nano place wana toza parti au pouvoir toza parti de l'opposition te nazozwa nano exemple moko moke ndenge toza boye nayebi sino ale tolima tokende marché tozo marché contre nani
musunyo bazaki nango na munoko asa boto sikoyo bango balingi bamema bino na voix oyo ya bango bako se retrouver soki omoni mokonzi na vandi boye abengi na bato na baye etegala zero eza kotuna Tshisekedi te nazoyebisa bino mbele ntango biso tozosala baaction na mboka oyo komando ya kotuna ni Masamba ni Kongo ni Tshisekedi bazalaka bavandi bobayeka ke kuna ese yingi mais yo yebisanga nano yo yeti awo olobi na bafingi président bafingelaki yawo l'article 69 de la Constitution ezopesa président na biso pouvoir en cas de nécessité de nommer. Mais nous comprendre que le fait papa Tshisekedi dans le Bakiboui. Après diplôme naé, dans ma Kendaki, pas défendre le diplôme naé, pas défendre le diplôme naé, à l'Obiboui. Il y a une étape. Il y a Nini, il y a école de vie. Et ça, na Nini, étape ya vie de l'école. À l'Obiboui, na Silisi, fille à école. Maintenant, nous avons une étape à l'école de Nini, de vie. Mais nous avons compris que nous avons outil. Na mi-temps, nous avons posé un bateau. Oh, nous avons une étape à vision, papa na bicho. Fait que tu sais que nous avons un il y a bateau qui est une étape à Nini, école à Nini, école de vie. IDPS viva. IDPS viva. Na lobi boy. Na lobi to kana malamu. Soki botali tango tosala ka ba matinée awa. Soki botali simawana. Eza vide nyonso bato bazate. Botala kaka bino moko simawana. Likolo bato na bengaka bato atingi-tingi oyo bavandaka kuna likolo bazate. Non, toyokana. C'est un constat. Ceux qui ont fait ça, la likamona sentiment, ils ont mabé mingi. Tozota la bilo Congo, namo muna ben sakibino ke toza na matinée. Matinée zanini. Ils ont cadre par excellence auto pour communiquer na base ya parti. Matinée zaka eloko likolo te. Tokonvoka ka matinée po biso nyonso toza na entendement moko tomona ka makambo ndenge moko toyoka ka ndenge moko matinée zeloko te ke yo yawa oh non alina sala action si soyons sérieux yo zo elanga na permanence na zawana nazo samsa est palais du peuple ndawa non toyokana IDPS viva et là qu'on a zolo besaboye. Nazo sala constant moko. Au monde nenge tozaboye. Il faut toye bake. Tozo loba nini tozo sala nini. Toye kisaka moko na biso sonite. Toye bisaki bato ebele babandolo banakasi na bino. Oh, il faut tout ça la congrès pour Mokonzi Moussousou biso to le bac niet pas question. Mokonzi biso comme on est Félix Tshisekedi. Bon, admettons ce qui vont ça la capop et belé bazo mais mabango na sentiment ba comprendre na mabazo salate. Admettons que tout le monde qui Félix Azali sous président azana mot à dire s'il est presté. Baninga ba to ça banda na lobby que tozo ça la matinée lelo téléphone ezo pe maté baza ko benga yebisa bango bateni misanana. Po ba yebi kaza na base moko monene simana. Bino bozana makasi pour le parlement wana. Nga na ko permettre de toyokana malamu. Nga na ko permettre de biso awa. Na yoka ki pa mususu balobi awa. Toza ko marcher, c'est une bonne chose. Eza mabete.
mais ceux qui ont vu qu'un nombre ils allaient out. La ville ils en a 12 millions d'habitants. Out aux ata 2000 personnes. Out. Vous voulez que vous finissez mon Zambo? Hein? Toyokana nano, Toyokana. Chala, yo okoki pour apprendre Toyokana. IDPS viva. IDPS viva. Na lobi boye. Place oyo eza pona ba combattant IDPS et non pona ba to la muka. Toyokana malamu. Boyebi na kwa Sabine Lokomoko. Boka ni tege batu nyonso bakoti na lopango baza ba combattant IDPS. Na pesa kabino existe moko amoke. Comment expliquer combattant IDPS à Yao? Assemblée provinciale et salaki élection ba gouverneur na ba sénateur et salaki bureau nangate. Mais batu baye inde baleki biloko nyonso bakoti kuna bakoki bureau nanga. Yo ko sanga baza ba combattant IDPS. Hein? Ata na lali pongi otuninga ngana kondima ke bato bayaki kobuka bureau nanga bazaki bata IDPS. Combattant IDPS à solo aya abuka bureau nanga bozasi. Voilà. Mais batouana ba s'infiltrer qui bayeti na kati babuki pe babimi bakei nana kangaki bango. Puisque bozaki distrait. Nana defendaki bino puisque na yebike boza ba oyanga boko sala mabete na bureau nanga. Boka nsateke batu nyonso bozo mono bazoya bongana tala kana misu na tana lebi. Waza combattante, waza combattant. Kana langage kaka. Hein? Biso na yebisi bino très bien. Na lobi bovanda kimia. Lelo. Tout ba projecteur partout. Ata butu eye mine eza partout awa. Lumière ezali. Mais boza agité poani. Ceux qui bino boyo kinza la bokende biso tozawa. Ceux qui ont qui ont l'olingio qui est pour entraîner battre mon sous-souté. Biso toyeli likambo ya déclaration. Il y a IDPS comme famille politique, il y a chef de l'État. Et ça été. Mais yo yé na famille na yo. Oyebi ke mwana na azobela. Mwana na azana likambo. Kaka yo kolo mwana azana likambo ndozo misabitumba. Ngapes na nyana vendre pas na ngana lo babon lelo. C'est en cette la constitution le but. Makambo tali président de la République va préparer une assemblée. Oh, Salami Lobby et Salio Babengi outrage au chef de l'État. Oh, Salami Lobby et Salio Babengi outrage au chef de l'État. Et Koki Kopoussé, Nao Babengi dissolution et Assemblée nationale. Mais Toko Mawanate, ceux qui ont base, Gamba base. Pouvoir y a Fati et sa base. Gamba base. Il n'y a pas une institution supérieure à la base, c'est-à-dire au peuple congolais. C'est-à-dire, la base peut réagir. La base doit mettre les FCC Nao Babengi mis en garde. Prenez-vous en charge. Nabombi. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com.